bonjour bandeko nanga partout place vous allez kolanda ngai naza elo mo allez ko travailler vous allez ko rendre nga triste et allez ko rendre nga triste pour un monde état moi na distraction pour un monde préféré biloko ya mitakala biloko ya busoto biloko ya bukisi biloko ya ba o ezana sens moko kututi na mitamini histoire mo selinga passe lelo nga na partager mon abino c'est aux pour te partager. Nana sœur moko abenga zolela maya misu. Sœur en avant d'Allemagne. Ton frère moko balingani na bango calmement. Olingi ndeko mwasi bokomi ko bima ensemble. Yo na suka o filmer mwana batu ya mwasi ozo tie na internet otindeli batu no sur ba photo ba vidéo na yo. Boli misangai parce que moi to vivre na mukili oh peut-être les gens va ah yo fallait que oui oh pénalité l'idée est qu'on a eu ndeko on s'est dit que ça la biloko wana osana okobota bana basi osana bandeko bana basi osape mama na waza mwana mwasi est-ce que yo kolinga lelo basala mwana mwasi bongo est-ce que yo kolinga lelo basala mama na bongo est-ce que yo kolinga lelo basala lekino mwasi bongo hein. C'est un abenge salinga pasi na ibi salinga pasa olela na zangi kutu neni na ko consoler na zangi maloba pona consoler yo bimina mutu o ya pesi bolingo moi ça pesi bolingo na suka bongo bima yo zara ba photo na ya tindela ko ba photo na suka zo ba photo publier yango pour ni to vivre na monde amuté à ma bé comme ça. Pour nous vivre dans un monde de haine, pour nous vivre dans un monde de impolitesse, pour nous vivre dans un monde de kindoki. Yosko ndekota on sale loka bongo publier photo ya mwasi oyo alinga kiyo. Oyo alinga kiyo. O apesa kiye bo yo bolingo na ye. O azi tompo alinga yo, moi ça azora tompo alinga mobali. O azi tompo alinga yo. Tango ya lingi yo. Yo jusqu'au ba photo na ba vidéo na o publier ngo tindeli batu yo peso la nanga est-ce que c'est normal bandi ko ngai monde etambola kana distraction monde est préféré tambola na mitakala na busalité na bosoto ke kotambola na kobanga kotambola même na internet même na Facebook tiaka eloko moko ya Bible tiaka parole moko ya Nzambe au moins peut-être 5-6 personnes comme j'aime mais soit quand on photo moko ya mutakala ka tchango na Facebook na yo au moins on a des photos ne ko tambola mukili mubimba tout vidéo moko ya distraction ya mutakala bande ko na pona nini boye pona nini to préféré zoba qui tout tambola na banga Nzambe et comme la Bible moi na Nzambe loba mukie yoka mingi quand munoko oyo solo bana eka munoko pe ko bomisa yo elonga linga ba yangola lelo na su temps j'espère que boyo kingai et j'espère que message ko bo partager mo j'espère que message oyo e ko toucher ba oyo ba sala ngo na ba oyo bazolinga ba sala ngo ba stopper parce que kolela mwana mwasi wana et pe kolela malheur ya vie na yo kolela mwana mwasi wana et ça peut détruire vie na yo. Quand on est moi ça yo peut venir au peso beba quand ma mission n'est zo kitana c'est yo peut venir au zo beba après ton venir au beba que le kandoki o tante na yo o maman na yo o famille no balingo te on venir aux freiner mais est-ce que yo moko tali venir no zo tambola est-ce que tali venir no zo tambola est-ce que biso to za na mukili to tande to tambola ndeko totambola na kobanga Nzambe parce que le lokufi parmi oyo ya yo nyonso balinga bo sozo balinga ka yo o bazala na yo bakobosana ka yo tozana bandeko belé to perdre parmi belé to perdre ba camarade belé to perdre belé to beta suma sona bangote bakenda ndeko il est temps maintenant oh mutozali ko sala biloko wana il est temps maintenant au bon motema au changer avant que comme trop tard avant utiliser verbe oh, si je savais. Que l'Éternel vous bénisse. Que Nzambe na pesa zali à mon abino. Et que le baratu yo loko na suka. Soki na lobaki mabe bolimi sangai. Boya na vidéo oh po beba. Koko. Boya ko partager vidéo oh bo pesa conseil.
bosolola na ngai et boyebisa mpe ngai baremarke mosusu oyo nalobaki yai mabe bosepe nango te boyebisa ngai mpe comme ça topartageons ensemble ke nzambe abatemeli esika bozali merci.